Voilà, merci, bonjour, on a balandi tout, il y a Fimbo News. Bonjour partout dans le monde, bon messana Kolanda émission Olanda News avec la vôtre Josmania Malika, autrement appelée la Wakondez. Merci na batutu o soutenir de loin ou de près. Merci na batutu o s'abonner na site o Fimbo de mon boss Ken Piana Pito pas les Makizembe Ngiama Olomide Ipupa Mbuyulu. De gros bonjour place aux alliés, mon patron, merci pour na opportunité. Derrière caméra, c'était Crisco Louvois d'Isaïroi. Bon, mes page Crisco Louvois du page Zaïroi. Merci beaucoup. Toza awana cinquantenaire, binement besoin mon ba image. Tout comme on a cinquantaine, notre commis déjà, je crois 12h, 13h moins. Et bien mes pena et bimi karaté. Toza wana na ba artiste comédien nyoso oba utaki libanda mboka ba Herman Kasomba tout baza wana torokota na kati pe to mekampe ko sala mo ba interview to ba be impression ya batu o pe surtout o ba vuzwa tan ya ko vanda na ye surtout batu o ba travailler na ye na ba groupe salongo et puis na batu o tam su bango pe baza ba ancienne ba pe na bana oyo ba enseignaka o ba lakisa pe musala torokota na kati pe to mekampe ko zwa ba impression ya batu na moko. Merci beaucoup à mon boss Tarkin Bokassa, les jeunes millionnaires. Monter ma mère rêvé Bokassa. Qu'est-ce qu'on va dire? Tozo côté na kati, pour tous ba interview. Et après tu continuer bon zo ba image titre que on a stade de martyr. Baki toza na 51 heures jusqu'à les bembena ne bimité donc toza la bonne interview tout le ben impression ya bato o pe bazwa tan yo vanda na ye namoni voilà. Bonjour Miracle. Bonjour. Mes condoléances. Merci beaucoup. Miracle, tout s'est retrouvé dans 450. Bon, n'ayez tout une question encore. Jusque-là, tu as commis déjà 13h. On dirait que vous avez bimité. Vous s'organisez par rapport à Matanga. Bon, organisation vraiment on a évité. Bon, on a autour de Siko, donc on a évité. Non, on a évité. Impression de les années, to au cours de Bapeni, la famille à Mindondo, moi un mot, la famille. La famille a eu beaucoup de courage parce qu'ils ont facilité pour perdre Moutouandé Ngwana. La famille, donc beaucoup de courage. Nous avons assisté, on va passer au Makasi pour perdre Moutou blague, quoi. Donc, est-ce que vous avez temps de tourner dans la même scène? Bien sûr, toujours. Ouais. Et là, on a Bakisaka, un plus ni Bakisaka. Un plus t'es belé. Et belé vraiment. Donc là, il y a un mot qu'on a évité. Donc on a évité quoi. Non, manquait mot. Mais et si Kazaï Bakele qui n'a l'ingaki vraiment. Je l'aime beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Voilà, tu veux continuer car au sab interview na biso, je sais pas faut continuer koko tana kati Crisco Louvadi. Nazolo Rachou. Voilà. Laura Chou Mawete, Laura. Voilà. Voilà, Laura Chou, bonjour. Bonjour Malika. Tout le monde pose na matanga, malgré au travail, na ote mais quand même qu'on assister. Vraiment. Relation nous aki nango na sœur na biso Mindondo. Qui na relation na été. Fait na yé jusqu'à pour hasard artiste musicien, artiste comédienne plutôt, artiste comédienne à ko perdre déjà tout le monde o yazala qui que non a koufité, comme abilité, mais bon nika salem sous crise que koufé na moto ba liwa ba DJ Arafat. A koufé na accident donc ba non tambola, il s'attendait même pas que koufa, koufika si ko ba Mindondo peut to moni. En tout cas on a eloko na za na sentiment na ngeza kaka ya tristesse to partager na famille balbaka ebembe, ba pese da invitation za solennel donc sur on s'épeli oye, ce pour moni oya te parce que kita yone mutema na senga oya ko partager douleur na ba comme ma famille na biologique, ma famille tout ba comédie donc ba présence ba artiste ba musicien tous bazala qui a porter parole bazala qui a laisse te ko partager na batu o ba koufeli être na bango cher to perdre pe mutu wa na ko ça à cela qui a trop na kati ya monde na biso comédie ouais à cela qui a ça qui reconnu peu mais au moins to sepeli kakande makamnyo sezo le bien là to la corps bima to accompagnant babi RTNC après passe dans ça là et après to ekeza na stade de martyr en tout cas to ça batu ba la bien bazala bien et puis eza makambo roleka. Et du coup, tout le monde va comme ça que non, soit qu'on fait comme si il y a tout peut se bien respect. Au tout niveau en habitant dans la relation, on a été dans le cas na télé. T'es pas battu mususu. Au monde na au taz, pas battu be pas cause la cas bien makambo. Mon azaka ya nanga, azaki ya nanga. Ya on a tout une question. On a peut-être na yo comme mutu ndenga Arafat a couvert le bac. Non bon excusez moi toi na matanga. Le bac que Arafat azaki ya nanga té. Ya za ivoirien et ça matanga ya ba africain.
tozolela na ba ndeko na biso ba parce que papa m'a pas kufa kuna tomona ndenge makambo sala marachi korea na king donc toto partager douleur na ba ndeko na biso ba ivoirien en tout cas dans linga tende mutako misarafati ya na e merci man. Merci beaucoup Laura Chou tolela mindondo tant que artiste et comédien sala succès na mboka oyo mais tozolela teke oyo ya nanga merci beaucoup Crisco Louvadi tozo continuer toujours aux interviews na biso là tozakaka tozo luka donc je pense que toza toujours ti na stade de martyr tozo kende ti na RTNC place abandé ko sala lemba oyo azalaki mutu munene soki lelo mutu akufi na lemba ezalaki igota nzambi mutu mbongo ebele igota nzambi yako ya na mbongo alakisa biso ki aza mwana lemba siko ya pasi eza nini banda totiaki ebembe awa na morgue ya cinquantenaire mwana lemba ata moko abimite aya kopesa $100 aya kopesa $50 contribution to kunda mama mindondo aza ya lemba te musala oyo asali aza ya Kinshasa mobimba soki tobi totie ebembe na Kingasani totie na Kingasani so tobi totie na Kitambo totie na Kitambo sikoyo yo mwana lemba okoya kowele ebembe na intérêt nini ndo moni nga moko tanke pasteur lite ya kanda na yeko kita sur le terrain mwana lemba moko ta fiotola mbanga aya na système ya kowele ebembe toza basala nzambe mais toza bango tobobo te soki pe makofi tobe tani boni boyeko komi nini yango eza système nga nazokamwa makasi towele ebembe te ya koloba eza nini soki ezalaki jeune garçon mutu akufaki baningi baloba tala bapeti okisi ebomi ye awa bayoki mikolo balandani babimiseli nga profession nga nayebi te biso nyonso tokutana na njili le 18 na terrain Buda tokende po bakanga liwa wana pasteur Jean-Paul Maye landa tokende Malembe bamoni mundanga akufi bamoni mundwera akufi bamoni mindondo akufi o minute ya kotanga le 18 biso nyonso na terrain Buda tokendo sambela bakanga liwa eza mabete bozo bosanake ba artiste basaba musufra mboka zo papa mboka zo reconnaître biso te environnement na biso ba artiste eza mabe eza salité c'est normal tobela c'est normal tozo ba crise cardiaque c'est normal to piquer ba crise environnement na biso eza mabe okomona mutu munene atie kombo na mboka metale sika zolala e malonga te c'est normal abela akufa tokotala boye place wana batie le 18 nayebi batu babonga baza mibale esobe na saisa ibakoya te soki bango baye nga na koconfirme ke makamu mosa nzamba lobe eza ya solo tomone bango na place baosa publicité pona oui publicité eza koya te okosala publicité mais oye te siko noloba boye tanke mobali tanke l'homme tanke mosali nzambe tant que l'homme de Dieu, le 18 biso nyonso na prière. Tant nous prière aussi l'artiste comédien moka kufa lisusu te. Soki akufi, to beta na makofi bo okamu. Bo beta na organisateur ya prière. Oui, na pasteur Jean-Paul Maye. Hein, pourquoi sambeli si biso kangaliwa mais minute ya kotanga batu ba nyo sani babandi so kufa. Oui. Oui. Mbongo to sala gato chaka ngo wapi. Tuana ba sponsor te, tuana ba producteur te. Yoka baluka kabango me kolukisa nga na makasi te mama. Merci, programme ezaboye. Tant que responsable mosali nzambe ya artiste et comédien nyonso o ngamoko na mitia mutu atianga te ngamoko na mitia elo côté mais bino ba pasteur boko mina ba conflit ka pona matanga conflit pour ba message ba zo ya na nzela te hein maman mutu abela erni fa ko ta prière
fois kota hôpital prière que no lukani problème na biso ba artiste comédien environnement na biso ba artiste za kitoko te tika to pesa yembote tika to pesa yembote maman Oli soki ozalaka te libondeli na ngai ekomi nini nga fona kufa liboso mama mpo mama kundanga kitoko so mama sa te ebembe na ngai eyoka soni so mama sa mais yo uti osilika olobi après prière so muta kufi bobeta na makofi mais yo zo souhaité okufa po te non contredit maloba na ngai te ponga na yebi liwa na mokili ezali liwa ezo résister esengeli to kufa landela so nzoto na yo obela fomi batela olanda baswe me mbongo ngo pesa te mo alanda soin yaya na docteur te o alandela ngai ne na telemibo ne na zabo na maladi so boche ba pare bo banda bambangu siko so na kufi c'est makamba prière makamba santé fona landela santé na cheboye tant que l'homme de Dieu tant que Mosa Nanzambe responsable ya artiste comédien ngamoko na misani na mitia mama bango nyonso baza ya ngai na abondela spirituellement pona NTPC na abondela pe pona tokanisa mais pourquoi donc bokoma na era matanga bokoma na ba mésentente makasi mésentente ezate bino nde bozana ba fausse information bwana ba information kitoko te ya vrai eza boye ebembe koma na lemba te ebembe koma na lemba te ngande mama ngande mutu na lobi bale soki ebetela nda biso na libanda ya stade esika na tie matanga esika na tie bembe yamto tie kuna yamto na tie pa masala ne loko te mena na autorité pa masumu aza papa nga na alandeka na sima na mabondeli papa kende liboso yo zo soutenir na prière na prière mama obi ke mama kaka muyemo kamta salite te mutu mususu asali eza te mama na biso atika na loba nanu te mama ya boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo nga nalobaka boye soki omoni oke na famille moko bakufeli balela makasi mungongo likolo seke mutu akokundela bango ebembe aza te tangu mama akoti na ndako mingongo esali nini ekiti Olive Lembe mama nzamba pambolo mama bana ebele mama ba comédien nyonso ka ye moko mutu apesi kotangela nga koma mutu mususu te bon naza question nanga suka eza oui bana lemba balobi kuna basendi baza te mais bino bozolinga bomema makambo na badroitire moko boye entre ta bango nde baza kolo matanga bana lemba bakolo matanga bana lemba bakolo mindondo bana lemba bakolo Solange kobanda kuna eze eloko te mama mwengane na boye nana kingasani kuna na fenfo me muko na kufa so saisa alobi acha na kitambo wana yo mutu pona se ya batu nyonso e dépend na organisation ndenge salami mama bana lemba bache kombe na makambo pourquoi boluka bilo musu to ena kimeme me kombe ya makofi simba benda mais yo bolingi makofi yo mema serge to yeli bitumba te to ye to kunda Solange na kimia oya biso mama ndondo aza mama na pesa conseil aza moboti kati ya mama soki mama aza te moye biso to botama eza te nakoloba boye ba journaliste basi boza bozoyoka nako simba yo pose impoli na simbi bino so mibana mno bana tembe baya to betana yoka awa sikoyo oya kufi aza mama lelo to ye morgue mais na bandi na moni déjà bo bandi désordre ne lateli banani baina elateli mabe parce que biso mutu akolia mbongo ya matanga mindondo aza te mindondo yoka ngai mama mindondo oza ya nzambe mindondo yoka ngai oyo alia mbongo matanga na yo bimela ye mama fina na kingo bimela na kikoso
bimela na douche tout le monde lobby mingi moi mot de la fin pour la famille ya Mindondo voilà mot de la fin famille tozwa kimia totia na se tozobongisa malembe ndenge ngai moko na komemela likambo famille baningaki bapesa mwa nungu me na lobi te famille tokende bongo tokende malembe est-ce que ebike famille na masuma bane koyokana te masuma benga na telefone abimo sa nzambe koma na nukuna tangu na komi kuna na doze bango na chekine o mokile kopesa te nga na chekinia famille bazela kalme nga lokwa na yena bimisa matanga na kendo cha kuna tangu tokokunda mbongo etikali famille ya ngoyo na liaka mbongo wa mutu te na kolia mbongo wa mutu te tata pambola biso tolela mama na kimia. Merci. Voilà, merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, tous continuez toujours d'intervenir na biso na 450 tous na artiste et comédien au Peto Yebi à jouer à Zapi na bafani au balinga komona ye qui peka bonjour. Bonjour maman. Mes condoléances. Merci beaucoup. Et prenons les amis par rapport à Liwa et Ser Mindondo et puis apparemment on dirait artiste et comédien à chaque fois tu as matanga faire a toujours ba manœuvre juste petit héros et ben ne bimité on dirait organisation na bino ça bien te expliquer biso na toi. Bon matanga oyo organisation et dans maboka ba artiste était Mindondo akufaki ba famille balobaki na biso ke Mindondo aza artiste biso tozana eloko koloba te bino nde batu koloba nyonso par rapport à Mindondo donc bandima qui vraiment biso tozwa charge ya Mindondo tozwa ki charge to sala ki pe ba réunion to sali plus de 4 réunions pour nous rejoindre organisation ni to koza na ngopo to bimisa corps dans un premier temps makambo bambongo ye famille babimisi miso totali lokola famille babimisi miso biso toza ba comédien toza ba artiste to simba pe moi 100 francs to ko bimisa mitute ba mona ke to komi ko swana pona mbongo bon to la chaki to tikaki bango comme tel bango ba organisation yango to tikaki ndeti na ta o yango ko réseau bimate. Mais le tout ça constant na ba matanga na bino et comme a toujours ba problème sur mbongo ekoti et comme kuna bokabon na deux parties kuna président tel sale kirine ko to ba sale kirine bango mais pourquoi bingaka ko sangana te donc disons quand ba loba mbongo e kabola rabatu yango ya ka kabola bini yango créer ba des autres comme matanga po bime comme ba problème. Bon eloko ngana lobika ka to za na bomoko yango wana poso bomoko ezate omona kaka to kabo po to zebele toze beleke koma bana lemba kuna bana njili kuna bandali wapi donc yango na vraiment donc tozala kana bomoko okoloba nini mpona ba artiste musicien tout monde ba artiste comédien so ba kufeli ba artiste comédien balandaka ba artiste musicien na ba matanga na bango mais bango ba assistar bino te na ba matanga na bino moi un mot pona bango bon pona ngana ko ba musicien dernièrement ne bembe ya Roger namona ka Robin Mundibu azalaka wana ne bemba ya Roger Mundore mo Robin azalaka wana bon na yebite balobaka art na biso na ba musicien toza ba to salaka art donc biso na bango toza ka domaine moko bango ba yena musique biso to yena théâtre donc biso nyonso toza ba toza na ministre moko ezate ke bango baza na ministre mususu biso pe mususu biso nyonso toza na ministre moko ya kiti de art donc tozalaka na bomoko ezala ba musicien ezala biso tozala na souci wana ndenge lobi mais bango vraiment bazalaka vraiment na ba souci wana te ya ko compter au balandaka biso. Un mot pour la famille à Mindondo. Bon malgré bon on a mes attentes mais moi un mot. Non na yebike ba uti opedre ya mutuya donc ba ikaka mpiko na mabondeli bazalaka bien kimi ezala tokunda ye pe na kimia biso pe totikala na kimia. Voilà, merci beaucoup. OK, merci. Voilà, ouais, merci. Voilà, tozana bonjour papa. Oui, bonjour maman. Comment se présenter na baboni tout bota la biso baboni ya fimbo na fimbo. Comme on a alliance ali sofote bosonja bolingo la misamba misamba pana le nyama zamba sila rasomote. Autrement dit banjara njara mate c'est pour lenge. On a combona. Comme on a ngwa. Voilà, tu se retrouvé à un cinquantenaire papa lianja nani? Papa lianja li sofote bosonja bolingo la misamba pana le nyama zamba sila rasomote. Papa.
Voilà, papa Lianza, toyebi ke obotama na nzete te ozapi na ba parents na yo papa zali maman zali. Pesa biso na ba kombo ba parents o ba botela yo. Kombo ba parents na yo. Ouais, papa na kombo na Likinza, maman na ngai Masokpa na mwana Basoko na botama na Libinja. Kongo baleki na yo. Loliki la zali, le ponja zali mbombe zali na bosokombe pe zali. Mais apparemment tu vas ba kombo différent bino ni ça yo di sokote bango kuna mafami. Eza ba kombo famille. Eza ba kombo famille. Merci beaucoup. Tozana na matanga moyena seka mingi ete. Tozana matanga ya ser na biso Mindondo na ebite relation ni bozaki nango na yi. Ouais, tu as une relation bien. Ser na ngai, mère na nga to solera bien, to moana to solera très bien. Donc, tu as une relation bien. Est-ce que vous avez chance de retourner les mêmes plateaux, même scène? Retourner dans les films mais tu joues un déplacement, tu mes films moi. Mais tout le monde na la biso, to kuta na ba tourner to solera très bien. Ser mo bien. Okolo banini parce que tu dis que ba artiste musicien na ba artiste comédien bozaka eloko moko bino tout besoin un ministre ka moko ministre art. Mais apparemment ba artiste comédien bozaka assisté na ba artiste musicien. Si ba artiste musicien ba kufulon de ba artiste comédien ba assistaka mais ba artiste comédien ba artiste musicien ba assistaka bangoti. Na ebité woni za remarque na biso presse de sali. Juste ko lo banini soki yo pesa conscience yebi ke za bongo. Ouais, c'est bien le quoi bino bobo remarquer le ko bon mo constater que non moi le ko bon ça parce que bino presse bino prendre à sango. Donc si vous remarquez bongo et ça vraiment bien té. Ça vraiment bien té ça musabi tout ça là ah quoi. Ce qui a ko différencier to ya ko kabola vraiment ngana to fango vraiment ça vraiment bien té provision to za bana mboka ce qui artiste wa kufi to rozala ce qui peut mission ça c'est problème to moi donc nous sommes des artistes photo porter ka ba soutien dans les kambutu donc ngana mona ngoza vraiment bien ce qui te kufi il faut ba assister à biso les mêmes pe na pas na bango pe biso to assister à ndenge to ya donc ils ont vraiment bien té. Pasteur Jean-Paul Mayata a organisé veiller pour nos artistes comédiens parce que les artistes comédiens bazo kufa tellement trop. Est-ce que bino tout vous êtes d'accord tout vous salon en deux parties. Tout batu musu pe baza contre yango. Veiller pour nos artistes bazo kufa trop. Oui, bon tu que soirée morezali veiller moreza pour nos artistes comédiens na terrain ya Bouddha na Njili oza organisé par Jean-Paul Mayata a sali pour nos artistes comédiens que liwe ye mingi pour nos artistes comédiens yango bani bosala pe non bozo pe temps ya kosola na Nzambe na yute so bino tout boza d'accord. Bon, ce qui est pour na partie de la famille qui a ça monsala Nzambe elle musa mon le moko bo c'est normal a tina e nuit to prier na roya nga eza na mabete donc eza mabete eza monsala Nzambe lo bana na ba façon mususu akolo bela pe ya mon le moko bo ya bengi na ba seboya le mo za bo photo prier to longolango to assis na prier na biso za mabete eza mabete donc ce qui a sali na ma prière que to ya surtout pour na ceux qui Nzambe l'accès les fameux besoin artiste et mabete to prier na biso. Voilà, moi un mot pour la famille à Mindondo, malgré besoin de mes attentes, mbongo pe kaboli bino koto bayeki na mbongo famille comme ko tamis bon. Moi un mot parce que aza mutu, aza pina famille na ko perdre déjà grande fille bongo maman bongo tontine bongo eza facilité moi un mot pour la famille. Nzambe azana bango apesa mo mitema makasi ba supporter zali volontaire Nzambe. Donc motabota makufa na épée donc eza ngo ba monango suka mokilité, c'est na biso zalaki na mokili, ça les Nzambe béni moli monaye na pesa ba courage belé, ce sont des choses qui arrivent quoi. Donc l'avenir réservé biso ma belé. Vous appelez na moto ba kufi na mes famille tikali ga toujours famille, même na kufi mais la vie continue. Merci. Voilà, ngana ngika yo pesa ngaka deux personnes mbote. Papa abino na maman abino. Na pesi maman na ngai Masokpa mbote na pesi papa na ngai Likinja mbote na pesi koko na ngai so fote bosonja ba mbote belé et si sans oublier bobolo ha monga wondu mombo ekuwe mbote merci beaucoup. Vous avez colonie. Naza muta libinja naza muta basoko naza muta monja modi bonde basanko sumbamba ndaka lisala bonde bumba naza muta mbanda ka Équateur mobimba. Pesi na ngale kino mwasi mbote. Comment ni nani? Mosombe ponje pesi ba mbote belé. Merci. Merci beaucoup. Bon comprendre que balobi qui comédie eza na makila malgré tout là monter déjà me na comédie à ça toujours comédie à ta place batu baza na mawa. Merci beaucoup tous continuer toujours serrer na biso ya ba interview na 459 pour na matanga ya sœur na biso Mindondo. Merci beaucoup Crisco Louvois di Sadio na ngarayo za toujours présent pour moi un plus c'est Bakisa Marali Soso. OK, on se retrouve juste après. Mwana maiki ya tangu mbatambo sawa uzuri kwa wakala muno si como esa galera
ça là juste 5 minutes. On est là, la minute est belle parce que parcours les amolaïs. Soit au long awa totamola malembe tina RTNC bai bakonzi bako l'oreiller bacha fleur na bango ya suka liwa mitondo soki tolongwe wana nde tozami biso okenda théâtre national kabamba kasabuku na kwa wana na stade de Dakar bakonzi misu bazali wana pe esika za kosala danse na théâtre national. Quand tu as ta moins 10 minutes de ressources dans la salle, les tobimi toqué et pas une abandon à l'embana l'auto et comme il a là et sima tobozonga à la place des artistes, on a 2 minutes pour chiter la stade des martyrs. Donc c'est là et ça mon aïe, oui bah t'es que n'intérêt à dire que la mission espace thème comme dans où elle a la ligne naïe. On a juste 5 minutes. Limite pour dans toute au plus 17h au moins dans la stade. Compréhension est dans la mutuelle, populaire, et puis il y a beaucoup de la tête au monde ailleurs. Merci.
Voilà.